Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Na balandino sur la voie céleste, mbote na bino mbote bozali. Belé, partout dans le monde, vous avez la par la voie internaute. Au niveau américain, la pétition sont mbote ska bozali, to en Europe. Na Suisse, na ville azé qui maman prophétise le cas où moi Valentine. Zamba pambola moi maki na Belgique. Si ou si on banja bozana Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur. Moïse Kanchiba, l'émission Bolingaka. Tout le bateau, automatisation, actualité politique en temps réel. Boyeba. Toza wapi, tozo kene wapi, tokosuka wapi. Merci de voir sur ma caméra. John Moboke Bende. Alvi Belle signature, l'on PC, bon séjour. Na Mboka Europe, actuellement, à niveau à Paris. On déco tout Balingaka Chibal, au Baluka, moi, au Tinde Loco. Alvin Belle signature à Zana, on s'est la 2 semaines. Sur le PC, Banae, et Rokoma, Koto. Merci, la personne beauté, la Sissi Mboko, la victime de Massia, de Troba toujours. Lolo, les Ako Fouta, Simantoko Loba, Zamba Botoko, Soye Wapi. Après rencontre, il y a conseil spécial en matière de sécurité, à Mousseveni, na James Kabarebe. Réseau Sony Bazu. Entre temps, les Congomans, les politiques, les sont focalisés sur la distraction. On a combien de distraction? Ils ont fabriqué un robot. L'histoire se répète. À l'époque, il y a Mobutu. Mobutu a fabriqué Tshisekedi. Il y a Tchindo Mona. Il y a Mobutu, il y a Kabila. Kabila a fabriqué Vital Kamerhe. Kabila a fabriqué Moïse Katumbi. Les lots IDPS, en grosso modo, c'est comme si Kabunda a mal à l'aise. C'est agitation. IDPS est une machine politique. Mais tout le monde a un état-major. Il y a des Satan 2, Satan 4. Comme distraction. Mais entre-temps, dans l'Est, Bandeko Nabiso, Bazali, Kokufa. Awape, pour qu'il y ait une convocation. Mais non. Est-ce que Kabunda va finir toujours à niveau, il y a plusieurs makala. Mais à la grande surprise, on va analyser. Après sortie médiatique, ou à créer parti, première lobbying, la première ambassadeur au Talaï, et ça ambassadeur à Grande-Bretagne. Alors, vous voyez bien, première fournisseur, premier partenaire à M23, premier partenaire à Rwanda, et ça Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Tu as dit que c'est un ordre hiérarchiquement, un ordre Melchisedec, né dans Kreba Chrétien Balobaka, ceux qui, un homme politique, mais parti politique, Salemi, ils ont une grandeur, moi, Makasi, ambassadeur, obligé d'abord de contacter homme politique des États-Unis. Mais les Grande-Bretagne a précipité. Et puis parmi les gens qui ont vu la photo, ils ont mon quoi, parmi les parrains, il y a carré miné à niveau de Lumbashi. Et on se la face aux caméras, même on a personne dessus des cartes. Mais il y a un moté, tout ça, décryptage, mon amant. Sur le même langage, mon amant, bonjour. Oui, bonjour, de Komao Kantiba Moïse. Bonne santé. Par la grâce, vraiment, très bien, tout, ils ont marché très bien. Tous ont marché, tout le monde a Kabounda, Betty s'attendait. L'état-major IDPS, autant on midi pour qu'on ait battu, c'est qu'il a s'abandonné au président IDPS. Oui. Tout le monde l'Assemblée nationale pour créer s'attendait Betty, au Beta sous deuxième borne à RFI. Banda, tu sais que Babi Kabounda, tu es dans chaise injectable. État-major IDPS a des bandades. En tout cas, merci vraiment de Komao Kantiba, dans mon Tuningaï. Bon, IDPS, ils ont la panique, parce que IDPS, ils ont une machine politique, université politique, ça rival. Parce que IDPS, ils ont un communicateur direct, où ils rassemblent le peuple congolais chaque tongo, matin, midi et soir. Agitation, ils ont dit qu'il y a Kabundi, il y a des gens qui ont agitation à Makasi. Parce que ceux qui ont gagné na parti ya munene patrimoine ya PP, parti de masse, ils sont liés à agitation et débandade. Allez kana RFI mabe, allez kana BBC mabe, allez kana ba chaîne Nabiso mabe, parce que azana agitation, parce qu'il y a eu au-delà. Donc la mensongerie de Kabundi et Jean-Marc azali mal élevé. Donc azako maîtriser politique communautaire, puis azate un homme d'État, parce que un homme d'État avant le il faut analyser ayba nakoloba parce que moni politique ezali jeu d'ensemble, ezali collectif. Donc Mututu Azali n'a implicité que porter Pierre na katia politique, mais Kabundi azana implicité pour nous porter Pierre. Pourquoi on lobby bongo avec une RFI? Parce que à parler le Kuta, parce que chef de l'État Fatih Beton la lumière, la sagesse,
jamais akendaka voyage na ba millions na kati ya avion, la maçonnerie toujours. Mokonzi asombi te villa na Dubaï. Yemoko Kabundi azali na château Maison Blanche na kati ya Kingabo na commune ya Limité. Otali ndaku ya mokonzi ya mboka na ya ye ezali ndenge moko te. C'est la distraction pour distraire peuple congolais, peuple bantou. Moment où il faut focaliser énergie congolaise pour restaurer la paix surtout dans la partie de STA RDC. OK. Moment ça pour focaliser énergie congolaise de Douana. Alors on a la deuxième sortie médiatique. Les Azoro Bakeno. Les Azoro Bakeno. Chaque jour, Bambo nous a quelqu'un. Ce qui n'est pas fait, on comprend que non, c'est un opposant, mais oh, tu fais seulement. Donc, ce qui est le coup, pourquoi pas qu'il y ait un vraiment cause vraiment pénal pour nous? Non, bon, au moins, il dépasse. Parce que moi, je suis président du Parlement debout, je suis communicateur direct. On a le Bela Kamakambutu, il y a Mokunzi Mboka, il y a parti, il dépasse. Si ce que nous avons porté, Kabundi, politicien cadavre sans corbillard, nous avons notre porté petit. Dans ce moment, procureur général auprès de la Cour de cassation, Papa Mbomba, ce qui a saisi bureau, il y a accueilli au-delà outrage, diffamation contre Mokonzi Mboka. Bon, on m'a dit Mao Kantibali un grand journaliste. Kabundi a vraiment mabe makasi balobaka ndako oyo uti ata longwe ata bengani yo fondima ata muke Kabundi akomi na problème sérieux ya ba révélation ya makasi. Kabundi a signé qui contrat moko secrète na ba chinois ba ancien proche ya Katumba Augustin Mwaki oya akufa bangonde ba pesa ki teti na une année atongi école il y a 350 000 $. Dans 2 ans a commis millionnaire na mbongo ya peuple na mbongo on a combo biso to bundela yango da commis millionnaire. Kabundi soki lelo Kabundi a commis koloban RFI afinga parti pour nanga na mona ki Kabundi a commis na problème ya mutu. IDPS écrit na makila le 15 février 1982 de IDPS et salami. IDPS bakufi pour na mboka olelo ekoma boye. Kabundi akobangisa mutu moko te pe akosala eloko moko te. Mutu oyo akobangisa chef de l'état esika azali nanu abotami te. Pe mutu oyo akobangisa IDPS nanu abotami te. Kabundi aza wana aza eloko te. Aloba c'est la distraction pour distraire peuple congolais, surtout diaspora congolaise. Batu tout ba yini Kabundi vraiment aza suna place na kati ya Congo. OK, ça place na kati ya Congo to coach pe na makamon na mo eza pene portant makasi. Semaine passée, conseiller spécial en matière de sécurité à Ouganda kutena James Kabarebe. Selon ba source au ngana za dango Ouganda na Rwanda RDC za comme biftek na bango. Oui. Ba moni que non ali au makambezo kendela. Kimia paix totale au bade ba lobaka. Ce côté en niveau est et aux abandonnés bas à perdre. Alors Bolinga va déclarer guerre officiellement contre la République démocratique du Congo. Donc vous êtes parmi les voyages, il y a conseil spécial en matière de sécurité à James Kabari. Côté RDC attaque yo mon coin politique aux zones anglais. Oui. Merci vraiment un grand journaliste Mao Kantibali Moïse. Bon, au Moni Congo azalaki na problème il y a leadership. Le monsieur a dirigé le pays de nos ancêtres mission dans Kagame Paul, incriminé le Rwandais, comment pour balkaniser une grande partie du pays, Nord Kivu, Ituri, Bunagana et autres territoires provinces, et qui n'engambu y a Rwanda et Ouganda. Mais Fati a démantelé la diplomatie à haut niveau, de moni et des bandades, et panique dans les deux pays, les deux vampires, Ouganda et Rwanda. Oui, conseiller au lobby, il y a James Kabarebe, conseiller diplomatique, James Kabarebe, il y a Ouganda qui va autant pour déclarer guerre. Bon, président Azan Mbokate, j'espère avoir comme Alilo Awanaki, Tchassa. Parce que c'est là qu'il y a Zambie, le sac réunion de coordination de l'Union africaine, exécutif, à Kenda qui a pris à cela qui voyage dans l'Europe, les gens comme Belgique, pour aller à la Kati, Yamboka. Dans la minute où il y a un Kantibal, na Fongola Baimboka.
agitation de bandade panique générale na Museveni otoyebi na kombo ya Yoserita Basibwa na Kagame Paul Sekuriti kombo ne yango wana Paul Kagame parce que Fachi a joué qui sagesse ya makasi aponaki Angola médiation commission mixte les deux pays Rwanda na Uganda pour cesser les faits au Kagame a outi ko signé Kagame na mitu oyo les occidentaux déjà lâché Kagame les américains c'est les américains trop déjà lâché Paul Kagame pour votre information tate bandeko balandi yango ndomoni James Kabarebe noko ya Kabila et criminel rwandais Hitler noir africain Paul Kagame na Yoseri Tabasibwa Museveni o ba komi na panique totale pour na mboka Congo mercredi déjà les deux ministres des affaires étrangères ya biso ya Congo na kombo ya excellence Christophe Lutundulwa ya Rwanda na kombo ya Vincent Biruta bazala kilobi pour na ko finaliser basali évaluation ya fait des routes commission mixte lobby Rwanda yemoko Rwanda andimi ke a signé cesser les faits retrait a retiré les troupes rwandais au bana sol ya Congo na Rwanda en Angola isalamaki lobby babi sans condition 48 heures balongola tous les troupes. Donc Monique pourquoi bango bazo linga ba menacer biso toujours ba déclarer mo guerre. Congo il y a lelo il y a 2022 et Congo il y a 96 94 97. Donc moni les deux diables Rwanda na Uganda ba ko mona ke place Fatia memi bango na message ya roi Philippe ou a convoqué qui Monesco na Nations Unies au bazalaki na Bruxelles na Belgique na cabinet ya ministère des affaires étrangères ya Belgique ministère des affaires étrangères dame là na kombo ya Bitu Keita azalaki na Bruxelles aujourd'hui na envoyé spécial ya Antonio Guterres na région ya Grand Lac mais c'est Wang Zia c'est un chinois mais envoyé ya Guterres na kati ya Grand Lac région ya Afrique azali convoqué na niveau ya Bruxelles donc mon diplomatie ya Fachi na message ya roi Philippe avant indépendance ya Belgique oyo adressé na communauté internationale unité pour la solution au Congo pour la est ya RDC donc mon administration John Biden Maison Blanche Pentagone commission ya Sénat américain président ya Sénat américain ya commission Sénat américain Robert Menendez ololo a sali synthèse pour votre information de Komao Katibal dans quelques jours parce que le John Biden a ici déjà secrétaire d'État américain Antonio Blinken déjà a préparé pour la sanctionner sanctions exemplaires dans les dirigeants rwandais parce que Congo déjà accusé Rwanda plusieurs fois Rwanda a soutenu M23 pour menacer Congo les États-Unis de l'eau bandimi yango les États-Unis bakati tous les assistances aide assistance militaire surtout même ba casque be rwandais bazakana oni bakati aide wana américain donc sanctions ezoya na Kagame même Hippolyte Kanambe Kazemere mais toi les Beskaruta ngai na de tout ebate kabu président ya Congo mais tant Congo ekoki kalamingi te mboka zo bongo la situation actuelle à est position Bunagana un vote en position il y a pas Bunagana c'est ba repousser ba on va convoquer espace wana FARDC bon ngai vraiment chaque tongo donc na déjà depuis des 3h30 dans la BBC, RTBF, RFI, dans le Capi, dans tous les chaînes dans la Canaïba, évaluation est et RDC. Donc, armée congolaise, vraiment, félicitations et bravo. Dans le découvert militaire, Papa Nabiso, Kostandima, Kumba, na Luboya Kachama, Johnny, armée congolaise, va neutraliser 22 ADF Nalu, na Boga Chabi na Irum na province ya Ituri plusieurs armes au baouti ko récupérer ba pesi montateur deuxième étape ba neutraliser 8 4 3 4 assaillants au ba neutraliser ba armes au tuba ba juana ti sikoyo armée ça toujours na dispositif équipement militaire ya ko repousser na kati ya Tanganyika na territoire ya Kalemi
1000 personnes ba miliciens na Kalemi ba ko se rendre bango moko ba déposer ba armée au ba pesi lobby na nuit à vendredi samedi ça qui tentative vers 20h na niveau toujours est nord na tour pour attaquer position mais armée a repoussé bango ba sala qui attaque ma côté armée vraiment azo démanteler tout na sepeli na mécanicien congolais oh vraiment cela qui fume Jack Bauer na niveau la cité de Bunagana donc il a récupéré jeep il a armée loyaliste armée régulière na dit ADF na dit M23 ba ko taba meka jeep obongo ba ibaki mais na ngambu ya Congo jeep zongi il y a des M23 ba ko se retrouver qui dans la kati ya mboka il y a la kati ya territoire ya Congo oh ba kangi bango pe ba tabasi bongo ça siko na prison ya FARDC na niveau ya Ituri. OK, bah là ce qu'on a na FARDC na niveau Ituri. Alors selon ba tozo ngini mo ba kaki politique. Bazo ba rebaneme ko sele mo so rebaneme ko sele manana na profit. Kabund selon ya bike non denga ebe cartographie ya politique ya RDC. Amona tsekela aux difficulté makasa. Lobino IDPS ba ko se préparer ndenge pour na bo gagner l'élection au leme. Ndeko maoka ndeko makasi parce que vous avez maïli makasi vous avez vraiment la sagesse ya Nzambe sagesse divine. Ce n'est petit siboy la c'est pourquoi parce que dans le bas qui Kabundi il connaît rien à zo maîtriser tes politiques il y a Congo akei ko yemko kina ba contradiction moko ebele Kabundi ayaki pembeni ya Fati comme Blaise comparé à Boma Thomas Sankara zali Kayen Kaina. Sur le Kabundi a commis pembe pour na IDPS. Sur le Kabundi a tenu ndako seli pour na IDPS. Incompétence moko ya munene sur gestion ko toi déjà na ba réunion biso ba présentement debout pour na ko mobiliser ba combattre IDPS to kindetina kingabwa Kabundi azongisa $5 il y a carte biométrique dans mon surtout bah révélation à Kaboul des ébélés bon pour la 2023 déjà sondage c'est Salamaki de l'autre deuxième jour 97,4 peuple congolais vous êtes derrière il y a chef d'état élection belle et bien en 2023 Denika Dima président Seni alors qui a déjà parti na yo pour ekende na maponani ya 2023 il faut ekokisa 10 ans et ça na ba parti belé na otanga ba komboté même 6 mois même 4 mois 5 mois na nous ba kokisemité mandat Fati ezo banda na 2023 avec régime spécial ba coalition ekozalate ya Kabundi azana leçon mon côté européen c'est biso tu as déjà la préparation pour la 2023 majorité écrasante majorité ya kitoko makasi ma coalition et si là Kabundi a sali trésor et makas mokonzi mboka na niveau ya voyage Kabundi akinda kingakati na Hippolyte Kanambi Kazemere Mbetwale nani o asali ke FCC cash ebeba c'est Kabundi a négocié pour l'intérêt na ye andima ke ministère de justice et défense était intérieur portefeuille et que ne pas banguna ya peuple mais mokonzi mboka joua sagesse ya Nzambe nde azwa batu moko anoma lokola époque ya tunda ya Kasende ancien ministre de la justice pas à la cas époque il y a Ilukamba toi là-bas information donc il y a un petit bonhomme donc à paniquer bisoté parce que ce n'est pas le moment où Luka Keto crée une distraction le cas de ABC qui est à Sali Trésor un pasteur congolais na Londres appelle ça prophétie ya Kabundi yangoyo et Salami babiso oyo bamiya ke aujourd'hui on a biso Gilles Kaloubi skazali mbote mingi na makala aujourd'hui ba parti tumba aujourd'hui na ba koko tiba toi na étoile makasi na kati de presse donc moni parce que basali ke biso to bongate to za bien te pour ba manipuler biso ben pour un remaniement oui ya solo oui remaniement ezoya kala mingi te bon ba ministre o ba ko tikala o basali bien neti excellence véritable warrior o vraiment asali makamba kitoko na ministère na ya finance na kombo ya Nicolas Kazadi aussi maman na biso F Bazaiva ministre ya environnement aujourd'hui sous ministre ya fonction publique Jean-Pierre et Liaou oh vraiment tout cas toujours na vision ya mokonzi ya mboka en tout cas ministre ya transport surtout ministre intérieur assez le Daniel et l'autre côté vraiment 0 sur 0
oyo qui a sali que bakanga parlement debout zali colonne vertébrale il y a IDPS colonne vertébrale il y a pouvoir la conservation du pouvoir dans le système il y a facilisation donc remaniement ezoya kalamingité OK remaniement ezoya kalamingité na ibité mambo benata la 10 minutes comme ça bandeko oyo baba que non otika mi mon amant s'exprimer j'espère que Baptiste Bassin est 12 minutes na tikio na makamuso za roloba comme ça na ozoma potoka mais merci vraiment Atibali vraiment ndingo vraiment au CD ngai na loba na suka na plateau ya la voix céleste toloba te to koloba soki tolobi te nani oyo akoloba na place na biso ngai na opesa nano nzambe ya likolo merci ya mingi nzambe ya likolo oyo ndimaki que président Félix a dirigé pays de nos ancêtres a dirigé Afrique azalaki président de l'Union africaine du 24 au 29 juillet ezali 20e sommet ya CIAC ezali sommet ya ba chef d'état et gouvernement bakoya awa na kati ya mboka na biso Congo pour la citation sécuritaire il y a Est, il y a RDC, le coup la cité de Bunagana, il y a une complicité, le M23, FDLR Foka, les Janvier Karaïre, Guidon Chimirai, Ndumba Autodéfense Tourouanero, au bassin la plateau des fils, le groupe armé tout comme déjà neutralisé panique. Bon, diplomatie à Fachi, Eza Makasi Mingi. Kagame azonga na kati ya Kigali na kati ya Rwanda plusieurs sorties médiatiques alika na BBC, RFI, France 24, RTBF mabe Fati banda zonga kamboka mobembo na Zambie atikati koleka na sortie moko médiatique gagna azarate paniqué mais oyo azalaka paniqué yende azali kopek de makambo oyo za ebele na kati na ye. Un journaliste français a eu Kolobango victoire diplomatie à Fachi na niveau Yangola na Luanda. C'est ça le fait. Le monsieur a démenti plusieurs fois Kagame Paul. Mais aujourd'hui Kagame a signé lobby Vincent Biruta a signé cesser les faits. Retrait. Va retirer tous les troupes rwandais au bas sol du Congo. Va retirer les M23 mouvements terroristes. Bazonga pas na bango sans condition 48 heures balongwa na territoire national territoire ya Congo chaque pays a respecté limite ya ba pays voisin na sikoyo na makambo oyo sali le panique parce que les occidentaux service ya renseignement ya ba occidentaux ba moni que Vladimir Poutine président ya Russie a boité les pas en Afrique centrale sur que na cité de Berengo ezali ndaku ya ancien président ya centrafricain na kombo ya empereur Bokassa ba militaire russe bazalaka na cité de Berengo bavanda wana avec matuza armes sophistiquées parce que Russie parce que Centrafrique ezali pembeni na RDC à partir ya Équateur frontière oyo kabola biso na bango ezali mai. Pourquoi Russie pourquoi les occidentaux ba commis na panique parce que bamoni que Russie ce qu'a vu le lot Centrafrique à côté RDC à ça déjà na Mali bango ba kozala déjà ba perdre kozala déjà ba déjà ba kozanga radar ya Afrique nde ba lâcher Kagame batiki Kagame les occidentaux ba esiko na ngambu ya Congo pona partenariat gagnant bango Kamar Bissopé Kamar. Les Américains en colère. Pourquoi en colère? Le roi belge, roi Philippe, message à outil qu'on a adressé direct et puis pas John Biden. Abundeli pays colonial naïe, avec ça qui fait boyer. Le colon ici relation il y a Belgique na Congo. Kolobasu mingité talelangai vanda kimia. Bon personne confiance n'a ko saisir la communauté internationale. N'a pas saisi toutes les instances internationales au Bengi justice au roi Philippe a adressé un message avant l'indépendance de la Belgique. Commission ya Sénat américain bakotaki depuis le 20 juillet 2022 depuis 2022 Robert Menendez
Robert Menendez, président du Sénat américain. Asali synthèse. Atangi makambo Kagame. Dans la sagesse, Yanzambe, ya Salomon et Père Fachi, président le plus costaud du monde. Toi, la Simano Mokonzi Mboka, na prière, Nzambe azobatela ya pesio sagesse na kimia au libéré espoir ya Congo na Afrique. Et ça est pas na yo Fachi béton la lumière et la sagesse. Yo le remet salami asku na kati ya Mboka awa na Mboka États-Unis d'Amérique. Synthèse au basali. Balobi génocidaire, mais c'est le maîtrier, c'est Paul Kagame. Asali ba crime ya makas na kati ya Rwanda. De 90 à 96 génocide. Ya ba août na ba tout 800 000 morts. Oyo ba kufa. En 1990 en 2003 5,4 millions de morts au Congo, pardon, Rwanda, na Uganda ba envahi RDC, ba sali crime de guerre, crime contre l'humanité, sali guerre il y a 6 jours na Kisangani. Si le oyo, silence il y a ba dirigeant monde, silence il y a la communauté internationale. Message y a roi et sali tremblement de terre. Nde Robert Menendez, c'était sali alobi boye parce que Eza Moulaï, mais on a coupé, on a la deuxième mission pour nous constater vraiment face aux caméras, na plateau, il y a la voix céleste tout le bâté, c'est que yo quel remi oyo et salami. Balobi Kagame à sa criminel. À sa modification, il y a constitution en 2015. Babime c'est le président 99,4 et salama nulle part au monde. A bon même opposant na Mozambique, na Afrique du Sud, même Vincent Karega. Makambo na loba ye ayebi yango na kati ya Afrique du Sud. Congo est équisé plusieurs fois. Rwanda a appuyé le M23. Bango bandaki koboya. Mais le lo bandimi, Sénat américain andimi agression ya M23 soutenu par Rwanda. Ndeba décidé boye. Bakata Rwanda aide militaire, assistance militaire d'union surtout, financement, logistique, matériel au Bakati Rwanda. Même il casque bleu rwandais au Bazakana Nations Unies, États-Unis akati aide wana. Lobby John Biden, moi na ya changu ya Washington, États-Unis d'Amérique, diplomatie ya Fachi Béton. Puis merci vraiment na professeur Serge Tibango. Wazala qui na Washington, wazali qui tout makamana comme vraiment boye na mesa. Nde John Biden ayebisi secrétaire d'État américain Antonio Blinken alobi préparer sikoyo pour la sanction ya munene o sanctionner ba autorité rwandaise surtout Kagame Paul na Museveni parce que cité de Bunaga na lelo un mois na quelques jours na maboko ya ba M23 les militaires rwandais et les militaires IPDF. Pour votre information na kati ya cité de Bunaga na frontalier Uganda na RDC bamoni ba militaire ya IPDF ya armée ougandais ba kati si frontière ba côté ya ba rebelle kosolola nini parce que bango ozali na complot na kati ya mboka na biso awa Congo ceux qui fatité Congo balkanisé fois 1 million bakati ba eteni ya Congo basali ba république du volcan république de Kiev agitation des bandades ancien président Kagame Kabila Hippolyte Kanambe Kazembe Hippolyte. La constitution de la RDC Mibeko Likundi et Pesite Yonzela interdire yo au sein de la déclaration politique. Parce que yo c'est une déclaration politique sur Jeune Afrique état que qui aux alliés sénateurs en vie au postulé au tikali sénateur en vie so za mutamayele il faut la porter moi implique sagesse de kati mboka. Puis aux autres baké ceux qui vont organiser des élections en 2023, ceux qui peuvent cour constitutionnel à écarter les candidats présidentiels il y a 2023, donc déclarer la guerre. Mais si tu connais rien, on comprend tes histoires, il y a RDC, il y a étranger.
pays de nos ancêtres siko etelemi siko te focaliser énergie congolais pour la paix na partie ya RDC révélation zali ebele bo s'abonner massivement na bombi face aux caméras na osalela yango boyoka ba révélation ya minene ya kabundi hein mona obesika buta to yebate mon numéro plus 243 plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp obengi miyake to benga na to solola diaspora congolais nyonso tout nzambe ya lola asimba bino na ba sitting na bino na ba marche na bino pacifique na département d'état américain pour l'Afrique na ndaki ba professeur congolais na Washington nzambe azala na congolais nyonso tout to simba na la main dans la main na bomoko unité ya mboka na bomoko la paix na bomoko la développement historique mbote na privé ya miyake leve kome Chastani na molonga na ye mama Mireille ya babadingila mama Ani Masamba Beton na bosanité mbemba de Parisio conseil na ngai na niveau ya France en tout cas bosé belé to comme na suka vraiment izalaki ya bino miyake mwana mama Mambu Masobele parlement debout et kozonga assez le préparez-vous remaniement ezoya est-ce que erotikala na ebite ebi mokondi ya mboka na bato bakota signature bakoma na kati ya papier. Au revoir, à bientôt et ciao. Balobi Kagame asa criminel asala modification ya constitution na ye en 2015 babimese président 99,4 et salama nulle part au monde aboma ba opposant na ye na Mozambique na Afrique du Sud même Vincent Karega makambo na loba ye ayebi yango na kati ya Afrique du Sud. Congo est équisé plusieurs fois. Rwanda a appuyé le M23. Bango bandaki koboya. Mais le lo bandimi, Sénat américain andimi agression. Il y a M23 soutenu par Rwanda. Ndeba décidé boyer. Bakata Rwanda aide militaire, assistance militaire d'union surtout. Financement, logistique, matériel. Au Bakati Rwanda. Même il y a casque bleu rwandais au bazaka na Nations Unies, États-Unis akati Edwana. Lobby John Biden, moi na ya changu ya Washington, États-Unis d'Amérique, diplomatie ya Fati Beton. Puis merci vraiment na professeur Serge Tibango. Ou azala ki na Washington, ou azali ki tout makamona comme vraiment boye na mesa. Nde John Biden ayebisi secrétaire d'État américain Antonio Blinken alobi préparer sikoyo pour la sanction ya munene o sanctionner ba autorité rwandaise surtout Kagame Paul na Museveni parce que cité de Bunaga na lelo un mois na quelques jours na maboko ya ba M23 les militaires rwandais et les militaires IPDF. Pour votre information na kati ya cité de Bunaga na frontalier Uganda na RDC bamoni ba militaire ya IPDF ya armée ougandais bakati si frontière ba côté ya ba rebelle kosolola nini parce que bangonde ozali na complot na kati ya mboka na biso awa Congo ceux qui fatité Congo balkanisé fois 1 million bakati ba eteni ya Congo basali ba république du volcan république de Kiev agitation des bandades. Ancien président Kagame Kabila Hippolyte Kanambe Kazemberembe Hippolyte. La constitution de la RDC Mibeko Likundi et cité Yonzela interdire yo au sein de la déclaration politique. Parce que yo c'est une déclaration politique sur Jeune Afrique état que qui aux alliés sénateurs en vie au postulé au tikali sénateur en vie. Soza mutamayeli il faut la porter moi implique sagesse de kati mboka puis ozolo baké ceux qui vont organiser des élections en 2023 ceux qui peuvent cour constitutionnel à écarter ba candidat présidentiel il y a 2023 donc déclarer mot la guerre mais si tu connais rien on comprend tes histoires il y a RDC
yoza étranger pays de nos ancêtres siko etelemi siko te focaliser énergie congolais pour la paix na partie ya est ya RDC révélation zali ebele bo s'abonner massivement na bombi face aux caméras na osalela yango boyoka ba révélation ya minene ya kabundi hein mona obesika buta to yebate mon numéro plus 243 plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp obengi miyake to benga na to solola diaspora congolais nyonso tout nzambe ya lola asimba bino na ba sitting na bino na ba marche na bino pacifique na département d'état américain pour l'Afrique na ndaki ba professeur congolais na Washington nzambe azala na congolais nyonso tout to simba na la main dans la main na bomoko unité ya mboka na bomoko la paix na bomoko la développement historique mbote na privé ya miyake leve kome Chastani na molonga na ye mama Mireille ya babadingila mama Ani Masamba Beton na bosanité mbemba de Parisio conseil na ngai na niveau ya France en tout cas bosé belé to comme na suka vraiment izala ki ya bino miyake mwana mama mambu masobele parlement debout et kozonga assez le préparez-vous remaniement ezoya est-ce que erotikala na ebite ebi mokondi ya mboka na bato bakota signature bakoma na kati ya papier. Au revoir, à bientôt et ciao.